Maman, de Maman des Cœurs, Maman Oro, Maman Olive Lembe, en direct de Belgique. Maman, merci. Bonjour. Merci beaucoup, maman. Bonjour, bonjour. Merci à vous aussi, Christian. Merci à vous aussi, Vincent. Okay. Merci, Vincent. Merci, maman. C'est vraiment à moi de vous remercier. Merci, maman. Allez, sinon, bon séjour à vous ici. Ok, merci, maman. Bon séjour à vous ici en Europe, Vincent. Vraiment, oui, merci, maman. Toutes les bonnes choses. Bonjour à toutes les relations, à toute la famille, à tout le monde que vous allez rencontrer de ma part. Très bien. Souhaitez-leur meilleurs vœux et bonne année. Merci, maman. Et que tout se passe bien pour vous. Très bien. Allez, merci, au revoir. Maman. Merci, maman. Oui, à bientôt. Ok. Voilà. Le gouverneur de Dubaï en direct de en temps à place Nazate Oaïbaïbi. Le gouverneur de Dubaï en direct Balobi visa Dubaï ça sera facile hein? En direct Toros alors le balara minute le gouverneur de Dubaï, voilà le gouverneur de Dubaï, ta monnaie la Dubaï yeyo, ta monnaie la Dubaï yeyo, voilà Action. Ya lelo ya sika babi lelo nde toza awa toza le 8 février hein balobi ke poto eyambi Vincent Louise na Maman Olive Lembe parce que baye kaka kosala kopema bande kona ngai tolingi to partager awa vidéo boza komona Vincent Louise bokoyoka Maman Olive ye moko pa ozo souhaiter batu ba meilleur ve awa abige batu nyonso bakozwa opportunité ya kolanda donc même si toza na février meilleur ve zo landa kaka donc ekosila te ezolanda bandeko na ngai naza kokamwa parce que ye moko mibengi gouverneur à Dubaï après ye moko ye koloba lisusu ke billet ya Dubaï eza facile mais ya poto ezaka facile te donc soki Maman Olive te mais Vincent Louise aye poto te bandeko siko bato bakendaki na bango Dubaï bato bazaki na bango Dubaï Vincent siko alekeli bango déjà niveau na niveau ya okoma déjà Belgique pour après Belgique c'est comme si bon kende pe amona pe Paris pour quand même ba convoiturage eza na ngo kokota kana mutuka kokoma na Paris eza musika te donc loko zu visa ya Schengen Vincent akoya na kati ya Paris Vincent toromone na kati ya Suède awa bande konanga na ye juste kaka pona koloba bato ebele babanda koselama te balobi ke o Maman Olive mbula oyo apesi bato biloko kolia te Maman Olive asangisi ba comédien ndenge asangisaka bango te chaque fin de l'année ndenge nini tour oyo apesi bato biloko kolia te ndenge nini tour oyo basangani te bato misusu balobi te ba oyo basanganaki en coulisses bazali ba ope balingaki te caméra filmé bazwaki biloko bazali c'est comme si Maman Olive akomi kopona pona mais sikoyo tour oyo les paniers circulent mais circuler na kati ya Vincent bon mutu tomoni nano eza Vincent tomoni na reste te tamususu na kati ya Mamsaza tamususu na kati ya Bellevue azali tamususu na kati ya Mama Top azali to baby azongi lisusu poto to aye kotinda lisusu aye na ba Barcelone to yebite tamususu eza na projet moko eza ko se préparer lisusu to koyeba kaka dans les jours ezakoya. Maman, de Maman des Cœurs, Maman Oro, Maman Olive Lembe, en direct de Belgique. Maman, merci. Bonjour. Merci beaucoup, maman. Bonjour. Merci à vous aussi, Christian. Merci à vous aussi, Vincent. Okay. Merci, Vincent. Merci, maman. C'est vraiment à moi de vous remercier. Merci, maman. Allez, sinon, bon séjour à vous ici. Ok, merci, maman. Bon séjour à vous ici en Europe, Vincent. Vraiment, oui, merci, maman. Toutes les bonnes choses. Bonjour à toutes les relations, à toute la famille, à tout le monde que vous allez rencontrer de ma part. Très bien. Souhaitez-leur meilleurs vœux et bonne année. Merci, maman. Et que tout se passe bien pour vous. Très bien. Allez, merci, au revoir. maman. Merci, maman. Oui, à bientôt. Ok. Oui. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà. Le gouverneur de Dubaï en direct de en temps à place Nazate Oaïba Ebi. Le gouverneur de Dubaï en direct Balobi visa Dubaï ça sera facile hein? En direct Toros alors le balanga mingité le gouverneur de Dubaï. Voilà le gouverneur de Dubaï. T'as monnaie la Dubaï, yeyo. T'as monnaie la Dubaï, yeyo. Voilà. Voilà. Bandeko, koleki Satan, pembeni ya Maman Olive, même ici aux Zalaki Kobela, déjà kaka présence à Maman Olive, au monde a da solution. Maman pe tozana besoin na yo mama ni mama balobi ke mama aza pona batu nyonso mama tala pe efata mama ya ko beta tour na kati ya Suède efata yamba yo donc eza pe mabete me bande konanga esengo oyo Vincent aza nango azola kisapenda atonyom na sima bi ba o bayebi soki naza wapi na oloba te mais moko akoki kokanga motema te alobi te naza na kati ya Belgique na boye bakanisa lokwa nini système à TikTok po mikolo TikTok pe okoma pe na Belgique na ndenga TikTok ovandi na ndako na bino mais bazui image ya Belgique et puis yo mutokoti esa lokwa okomi na Belgique. Voilà pourquoi Vincent zo bongisa penda caméra po mona penda ke eza ya TikTok te eza penda en direct ya Belgique. Vincent alati penda manto ya malili nani ataki vi nani akoki ko limiter vi ya mutu na se ya mokili oyo nani akoki koloba te ke mutu oyo akoki ko avancer te nani akoki koloba ete mutu oyo akoki ko kende liboso te bande konanga Maman Olive aza ko sunga Maman Olive azolongola bato ebele complexe. En tout cas maman, merci ndengo memi Vincent na kati ya poto. Potango Vincent kozonga kin, mikolo langage ko changer na banalize, na ba masolo, na koyamba bato. Mikolo Vincent ko changer. Azasu niveau à Dubaï te, azalande na niveau à Belgique. Comme ça kepe Paris, azoli biso quand même Tour Eiffel, aleki na Champs-Élysées et ça la kaka kitoko. Akepe na gare du Nord, do ake na gare du Midi à Belgique kuna, azoli biso mwa ba image et ko ça la kaka kitoko. Yango tozo senga na ba journaliste nyonso boyamba Vincent Louise, bolekisa epe na be mission et ko ça la pe bien. Toyoka pe Vincent auta wapi. Poye aloba kaka ba uta wapi asala bemisio batu ba uta turo tozana bezo koyeba yemoko auta wapi pona kati awa tozomona nde Vincent bandaki na YouTube Vincent ndenga kota na circuit ya Maman Olive mutu pe ayeba kazate espérons que na kati émission boko yamba e batu ya poto en tout cas Diaz, ça la taille de déplacement qui est dans ta Belgique, hein, pauvre koyamba quand même Vincent quand même chaîne yebani na katakin, bato baza ba journaliste kuna côté boza pembeni kuna, po biso aweza musika, ezo senga ka Vincent zo si vol mususu, Vincent boya pena maman koto na kata Scandinavie, boya komona mona mol Scandinavie pe salara kitoko, Vincent, boya komona pe ndebiso tozaka na neige, malile solo eza ba neige zoko ya seko koya toza ko inviter bino vraiment boya pe koto na kati fata TV to lebela makambo nyonso lelo toza na biso kana moment moko ya sengo koyamba bandeko na biso en tout cas Vincent oza bienvenue au sala musala na wakitoko musala eza kofuta en tout cas lokwa musala eza kofuta yo okomi kofungwa fungola pe bato misusu bakota pe na circuit ya mama ni mama fungola pe bato poto lokwa ye na poto o mona pe ba réalité ya poto ba masolo betaka siko ya ndenga ikini yo mo siko vanda na poto oza siko ba masolo vrai ya bio ya poto siko to koloba oni ba masolo ya hiver poto zana na hiver kuna je crois ba neige ezate soko beti tour ndenge uta kweya je crois que manton na yo wana ekozwa tellement valeur makasi lobelo côté mais awa na kati fata
okoloba kaka po efata elobisaka bato. En tout cas Vincent totombolie bole malamu bato mususu na bamonani te tomona bino parce que bientôt tokoyeba pe nini boye kosala soki pe boye kobeta ka tour esalaka pe bien ko changer mboka esalaka pe kitoko ko changer pe ba expérience ko voyager et ba kisaka toujours connaissance et ba kisaka pe lisusu de esalaka bien pour na développement ya moto personnel pour ko sala pe échange ba idée et ko sunga penda